Les autres, on a même la TikTok. On a un gros blague. Ce sont des cérémonies. Église, c'est pour mon lit, mon ensemble et quitte. Et ça, n'a rituel, il faut tout ça. Et ça, la cérémonie, il faut tout ça. Parce que c'est l'esprit. À quoi il y a des billets là? Il faut tout coquiller ça. Biloko et Seigneur, Yango David Alobi, Tobe Kreba Nzeze, Maboko, Bitakataka, Nani Lolo, tout ça la nyonso pointe, le kumeson ne paye na zama. Na kati hôtel, le kumeson ne paye à Moli, moi, au palais là, hôtel. Hôtel est quoi ça la tête sur sacrifice des athées. Et ça l'hôtel. Ceux qui ont les salami, il faut sacrifice et salé. On a des sacrifices. Il y a Baal, il y a sacrifice, il y a Jésus. Il y a hôtel et à Baal et c'est un maquila. Hôtel et à Jésus et c'est un maquila. Confusion. Il y a pas laissé un maquila ya mouti. Pour Baal a besoin de nyamate. Il y a besoin de mouti. Maquila ya mouti. Pour quand il vend bien, il faut maquila ya batu. Au côté maquila ya tabate, il faut ya batu pour quand il vend bien et ça la musala sacrifice na ba rituel et ko kisama pombo ngweva. Pombo mweba. Lokola yende atatena a chef ya famille atata mwana mke makambo nyonso ko tourner tout autour ya bomo ina. Wote tuanze la yaya. Soka yende makambo bani. Responsable. Yende asimbi makambo ya hotel. Batekika mbongo ya batu nyonso bakanisa bafaisai. Ata okunda ndenge lokolo hotel wa dezanana. Tije. Tobete Yesu. Hotel ya Baal ezana makila na Yesu. Sacrifice na bango bongo. C'est-à-dire que Israël a comme faible, a comme impuissant, a comme incapable. C'est puisque hôtel est Zanan. On peut changer l'église, on peut changer méthode de la prière, on peut m'attaquer dans la logistique, na wapi mangengenge, au fulani mtu nasema kolo, ça ne va pas changer. Yoka na hôtel wana, surtout hôtel ensemble, au sabbat sacrifice et bénédiction. Sacrifice c'est ça. Lié mon kwakoya. Avant qu'il se makambo peta. Nani. Mbongo. Malukambo. Me basimba mbongo te. Basimba mbongo me basala na ngoliye. Tolo bali mbongo moye. Ya moye kete mbongo wa mtoki penza. Mais le col hôtel ça. Israël asali fainéante asa pe paresse te asa goïgoïté. Israël est un bon travailleur. Pour Boyoki, il travaillait. Ceux qui a travaillé, le col est comme il moment à récolte, le col à hôtel les alliés, hôtel les conseils, sacrifice et salement. Pour que les cochois, boya n'angois. Bamalesite ba na bango ba inosa bo tout ça bango pour rien bango bo ça la polo ba pesi bango we ba te Satan za na service ensemble mwende na betoli bango nani ayi wandi nyelo mona nda Satan za na service ensemble oh kaka biso bisala ba ba bi passer au constitution ya ata te na service ensemble we bite et à la service à outil dans le bureau ni aussi si bas aïe oh na benga nyona comme le yé mo ko si na ya pour makambo salaki ngala sala kama si na tutaka pekee kama ndio sio kusali ndani
na bamandianiste basantire ke yaye ça ne va pas basantaki ke yaye ça ne va pas babuki force na biso tika poko alelo tika kaka poko alelo tokosimba bango te me tokende na base esika base eza tokende na base so na mai na mai so na zamba na zamba so na zamba mabele na mabele so na cimetière na cimetière tozokende na base esika poste na bango ezali na forteresse na bango basantaki deja balobi basimbi place oyo seke mosala na biso ekufi tokosimba su te basangani baye na malulu me bible elobi ete jete yo abimaki vainqueur c'est pour ça que le monde ensemble tosimba base hôtel ya nzambe na bongo ya va etongama il faut hôtel oyo ya kala ebukana pokwa lelo okosambela bisambela te ozonga na origine na bino na famille na bino na libota na bino na ekolo na bino oyebi makambo babetela yo masolo ke biso na famille na biso tala lolenge ezalaki koto ozonga yango wana esika force evangi yango wana nani ayuki mtu ana histoire ya famille na yao ya bakatio basi basala yo yeka koya ata obundani soki obouge na base te makambo tosimba te il faut bouger base lelo tokende kobouge base na base je bénis Dieu na mokolo serviteur ya te akiao tozoka makambo ezoloba na munoko ya mboka bauti mboka baye balobi mpona ye il faut kaka abanda kosufiri akimaki biso na mboka yao ayebaki te etoko ya bande babangoni baza na besoin ya mbwatu te bana besoin ya mutuka te bana besoin ya visa te meme olongo okende États-Unis ya koya na ye pose puisque ana besoin ya eloko ya komema ye te ya kotambolaka problème na ye ezali bukana na hotel ya kala afin que hotel ya sika etonga eprotege yo so si okomi likolo ya libanga makambo nyonso ekoshara hotel ya nzambe na bomoi ezali banga deuxième il faut qu'on renverse na hotel wa troisième chose composition nango il faut nzambe ayebisa yo si jete yo okozwa tetoro okozwa bakozalaka na age ya 7 ans place ya 7 ans polo ya 7 ans pani ya justice quand on te dit quelque chose sala oyo bayebisi yo sala okanisa teke yo leki bato nyonso nzambe mokanisa ijete yo il faut zwaka tolo ya 7 ans yo bayebisi yo tokogene 3 jours yo lebi te nga nakogene kaka 2 jours yaya oeshue c'est plus que okokisi te nani mokonzi tokavi na yo nani so wewe tumisinga na bapie ya nini nzambe mtu tosala tuwaji yo sali te d'ailleurs contrairement bana benjamin bayebisi jedelo bani obengaki biso te tokota batravake na bato ya ndenge wana te bato babacréatif bato bakoya kodécourage na mosala batrava na bango te togene 3 jours omoni kutu te nga na malade nga na okota te nga na okele mosala otikali yo otali molobi nga mondi na gene nga mondi na lala awa yaya okolala yo moko te po olalaka na nzala oyela moto oyelaka nzala juru yo kobokoboko yo kolonzanga kopambola te kwa kopambola kaka yo sala seta chapitre 18 verset 26 à 29 pour rapide oyo kabal nini ni makambo na sala na mvuluko ye passer yako pambola biso na mona makambo ndio makambo ya famille na bino kwa na kimumba ya famille na bino sio problem na ngeza ya famille na kwa na kimumba ya famille na bino okay 1 Roi 18 vers 6 à 28 26 à 29 Parole du Seigneur.
Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au moment de la présentation. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Oyo asi apesa ofrande na zamba na mutuka na balabala place ozalikia loboko nalingi na épargne yo telema na ye naomona nde otelemi wana olati kaleso ya noir nde yo olati kaleso ya noir na biso na bomoi na biso eza na eganda nde bokufaka tele motala bato na yo mesi etelema tala na bisi nde ezala tosisi naza babitenge omoni nde bopalikwa babitenge esika etumbelo ya nzambe ezali opesa te moi tu parle mwana nazali moke lokola mwana na biso abeta atumu awa ema atei tozomata mutuka koya victoire do na sentir ke mwana alobi na misi mbongo na pesi tokiti na victoire na tu ne bouge pas nana loba na pepo na nzambe makile ezotanga rakabababa masene omona voyage moko monene yo ndumba bayebisi ozobala nati ndumba na bamakango na pembeni mobali yango akuta akozalaka ndumba okotambola na kindumba mpo otike na kindumba sipo kite cette église kite olinga nzambe asala na hotel ya bala yo mwasi ya libala wana soni te olingi nzambe asala na hotel ya bala kende na bala na kutimi na bango bamikataka bamisotisaka basala ko bakosala prophétie nde eza bala moto aza prophète sans église pasteur sans église président sans pays nde bisika bokenda fito yokana bisa naloba makambo nzambe azosanga siko mpo na yo tobi na nzela yo mpona naloba siko tobi na nzela yo olinga naloba kandi obandima change ta vie omoni fille ya banzela ya bato oyo bamonaka makambo tu ne feras rien ekoavanse bino te ozomikanga lero miatima kolo kuna basimbi yo ofrande otiki omitiki kuna nani mokonzi yesu tosi 1 Roi 18, 30 à 40. Rapide. 1 Roi 18, 30 à 40. Parole du Seigneur. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Oui.
tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel Il a rétabli l'autel de l'Éternel. qui avait été renversé. Renversa yango nde hôtel ya Baal evanda po bakonzi. Avant ya bato babonga hôtel wana ya Baal il faut ezala renversé abandi korétablir. Yoka composition. Il prit 12 pierres, Pierre, nzambe aza na makambo ya poni mpe Pierre. nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Oui. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Oui, ok. Il a quoi? Puis il dit, Oui. remplissez d'eau 4 criches 4 criches. et versez-les sur l'holocauste. 2 fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Oui. L'eau coula autour de l'autel Oui. et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, Oui. que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur terre. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Oui. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au Torah de Kison, où il les égorgea. Ya viume na kawana ya kiba makanga ya via desordre vile longo bante na miso ya nzambe omoni yango te hotel ya Baal etungama okobanda bien me osukaka mabe ya okoteka membongo ezomonana te okoma sije ya mokeli na kati ya quartier obota bana me olielaka bango te oya libala me ovanda lokola ekeko o bazobala bango bakeseni na yo tala hotel evanda tozoyebisana mu nzambe eke nkolo limbisanga yokilanga mawu nazokile koboma hotel wana kobanda lelo nazwi décision seigneur eke nakoki kosalela su bala te na comportement wana place ozali tobondele pa na nzambe. Yahweh, Dominique Liboso na yo na komba lelo. Josué Kateli Yahweh, ete biso na Baal plus jamais. Biso na Baal plus jamais. Ça te remplit Baal. Ça te remplit sous na Baal. Tout ça te remplit sous na Baal. Papa na ngapé. Alléluia. Yesu, na reposer Kateli Yahweh. Qui a fait chier? Fungola lipulu baofungola yaya nyonso bala kala bala moto atindeli yo bato na ye wana namoni moma tosenga bolimbisi baofungola lipulu ya monene ezali molili bazofungola bato bakomi komona polo ebisa yesu makila no esungola ngai epetola ame na ngai esprit ekore na ngai nazwi décision lelo nakozonga so na vi wana te tobondele pa na nzambe.
libosote tofungole ye moto libulu anemela ye moko tobongele pona nzambaleleya libulu anemela ye moko moto ya simba makambo hotel wana tofungole liye libulu anemela ye moko na kombo na Yesu emela ye moko nom de Jésus emela ye moko na kombo na Yesu emela ye moko nom de Jésus. Alléluia. Ngai promesse avec. Ngai promesse avec. Ngai promesse avec. N'importe les lots. N'importe les lots. N'importe les lots. À déclarer. À déclarer. À déclarer. Voilà il est mon nyonso. Voilà il est mon nyonso. Oya na kolukangala. Oya na kolukangala. Sangala kana mana. Ma mari de nuit. Ma femme de nuit. Il parle à nos sorboutou. Il parle à notre boutou. N'importe les lots. N'importe les lots. L'enferme. Allez,